Na bale ko koti samakila na Yesu. Na kati ya nzoto. Na mesi makila na Yesu ale bima. Na bima te. Yo sokse. Ozana nguya tale so. Na bima te. Bima. Na bima te. Ale. Mo. Na bima te. Eba no koti na bite na nzoto. Ale bima. Na bima te. Bima. Pasteur Xera. Ebi bima. Babi ngai. Aro. Christian Dumene reste koni. Yebi sa regen refu ya fiti joka. So si sa ra de France. Na obe nga osima. Pasteur continue. Oh. Pasteur. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Namutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo. Lelo Mama Bijou don na ye na émission te. Na ye na minene kwei. Donc Mama Bijou don na ye pour na kosela bino publicité ya voiture ya location na Congo. Mwana poto ozo kitana yo ki. Ozana na mutu ya koya kozwa yo te. Contactez Bidor TV. Contactez Bidor TV ba koya kozwa penza tina aéroport. Voiture à location, voiture à louer, na katiakin. Eza pona banani pona ba diaspora. Mama Bijou Dor a kwesi ya mine na katia Bidor TV. Contactez Bidor TV sur ozo kene na yo kin. Donc kobanga na yo te sur oza na séjour na Congo, oza na moyen de transporter, contactez ka Mama Bijou na numéro oyo moni na se. Donc, orozanga mutorotambousa yo te, orozanga voiture te, orozanga place à kolala te, parce que Mama Bijou Dor a la solution ya nyonso. Mama Bijou Dor donne la xabino voiture à location à partir à Congo. Voiture est en bon état. Ceux qui toyebi ki ozo kita to bongisi voiture na biso kitoko to sali à traiter à voiture malamu. Toye kozwa na aéroport to ki kotika yo place à kolala. Ces jours na onyo surtout ozanga mutorotambousa te parce que voiture on ezali accompagner na chauffeur. Na ne komate na prix ya malamu, prix ya mukie. Yo kaka essence na yo, côté à voiture Mama Bijou Dor akangi masolo. Côté sika ya kolala Mama Bijou Dor akangi masolo. Zela bomo na voiture oezo zela bino. Contactez Bidor TV. Solo la Bidor TV soko opesa mbongo na Congo. Mutu azali akozwa soko kopesa mbongo na Europe Mama Bijou Dor azali akoyamba mbongo na yo. Donc akopesa yo chauffeur, akopesa yo voiture. Soko olingo louer yango pona 2 jours yo kaka. Soko olingo louer yango pona 1 semaine yo kaka. Soki pe 1 mois, soki pe 1 année yo kaka makasi kaka ya makasi ya mbongo na yo. Mama Bijou Dor alobi na tie voiture wana prix ya malamu pona kaka koyede bandeko na ngai oyo bazalaka na poto. Okende na yo Congo za na moyen de transporter pona koyede ba diaspora bana ya poto. Mama Bijou Dor ayeli bino solution ya voiture. Donc nazo la bino voiture wana ozo kende Congo contactez Bidor TV akopesa yo esika ya kolala akopesa yo voiture akopesa yo chauffeur. Bidor TV nde makambo voiture yango yo. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.